Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Communauté congolaise, eza communauté moko oyo eza na ba limite te. Communauté congolaise, je répète bien, eza communauté oyo eza na ba limite te. Eza seule communauté oyo ezalaka ki mutu soki akufeli to akufi bato baomata na panel baye kopesa bainformation ya mutu akufi to ya mutu akufeli. Baobimisa passé nyonso ebima eya. Mama Nicole Longondo toyebi ekutu te. Toyebi ekutu te. Même ata Océane Pianawana, elle était tellement discrète na ba réseaux sociaux. Beaucoup de personnes bayebi ete. Tant bato belé bazo apprendre que moi na jiba kufi boloba Daïda, Soraya, parce que ce sont les enfants qui sont na phare. Mais Soraya, nani, Océane, bato belé bayebi ete. Ba oya kati bayebi bayebi. Liwa ekomi parenta moko ta suetaka kunda mwana. Ezala na banyama. Parenta moko tata ya nyama asuetaka kunda mwana. Ezala soso, ezala mbwa, ezala libata, ezala lion, ezala na banyama, ezala na bato. Eza na parent moko te asuetaka ngoki akunda mwana na ye. Azate. Liwa eza pasi ya pasi. Ya pasi onga na yoki ke bato bayebaka bato bien. Bamataka na ba live. Baya kopesa bato ba information. Mama wana aza na pasi. Aza na pasi ya pasi penza boye. Mwana ya mukolo ndenge wana ya kitoko ndenge wana. Ezaka lokwa kimi. Mama wana, est-ce que aotelema lelo? Aotelema lelo te? Aotelema lelo te? Eza pasi. Eza vraiment pasi. Très difficile. Lelo te lobite. D'abord le beau aza prophétesse. Pourquoi nzamba lakisaki liwa mwana na ete bino boyebi te ke eza na biloko mosusu ekomaka nzamba bombeli yango même ba serviteur na ye. Nzamba bombeli yango même ba serviteur na ye moko eloko wana ekomi yo nzambe pourquoi nzamba bombe pa lingi volonté ne moko s'accomplir. Volonté na ye moko s'accomplir na likambo wana. Makambo ebimi ebele. De l'autre côté, Ken Piana. Wana kutu Ken Piana kosi te. Otanga liwa zulema ezalaki Ken Piana lobaki yango ke liwa esi ekoti na carré ya JB. Et que basa l'attention ezo risque zwa pe mwana. Wana Ken Piana alobaki yango nga moko pe na émission na pe na luki kutu émission o te émission kota ki bien na mono te mais non tela bino partout na Ken Piana lobi non tela bino yango. Bako bimisa o wana za mwana JBT ozomona ben piana na kombo na ye ana kombo papa na kombo mama na ye so za mwana JBT a mwana na omona même elongi ya JB elongi ya mwana wana baza penza na ba trekutu ya makasi koleka. Pourquoi vous êtes comme ça? Oui, JB a koufeli ba te belé autour na ye mais ezala zulema. Aza na famille na ye, ana famille ya JBT. Oui, azaki kosala na compagnie ya JB. JB aza na compagnie, eza compagnie privée. Mais aza membre de famille te. Na mususu oti kufa na endwana. A membre ya famille ya JB te. Aosana na compagnie nde ya JB. Po eza compagnie privée. Bon bato ba kufa chaque jour na compagnie ya l'État. Na ba compagnie privée mais ya minene o bato ebite to lobani. Oui, ce sont de proches mais ezaki ba membre ya famille na ete. Zabat oya yebaki ya engagaki oke mikona bango ekokaki bakei nzamba bengi bango. Mais là ils ont fait eza pasi nde kutu pona JB.
Parce que quand les gens tout autour de toi commencent à partir, tu dois aussi te poser des questions. À quand mon tour? Ce sont des signes. Ekoti na ndako na ye. Me mutu moko ta souhaitaka liwa ya mwana ya camarade ya ndeko mutu te asuetaka ngo. Makambo ebimi ebele. O mwana JB te. Biso balobi a reconnaître na 18 ans. À quoi ça sert? Importance nango eza nini na minute oke JB aza na se. Abongisi mwana. Bon, totiaka kutu JB mopanzi po JB azala na Kinshasa mama na ye oyo akiafai na mwana pendant plusieurs années comme ça. Misusu baoloba 30 ans, misusu 27 ans, misusu 25 ans. Maintenant journal Le Parisien nga na moni yango aza 27 ans. Mwana bongo ali mwana maboko bo choka mama wana boso imaginer o. Oui, asalela Nzambe. Pourquoi lobi ke bayibi mwana? Peut-être ba attaque ezalaki ebele parce que akutu baoloba ke non, famille maman ezala na kindoki, yango na koma ye kosambela na ba famille nyonso kindoki ezali, na ba famille africaine, famille nyonso kindoki eza nango, eza na famille moko te eza famille moko eza parfaite, kindoki eza te. Donc kindoki eza na ba famille nyonso. Biso nde toyekama na Yesu po Yesu nde apui na biso. Eza na makambo sekomela biso mpe boye. Boza na bino na Nzambe alaki na ye pe te. Parce que la voilà n'a pas vu ça venir dans sa maison ou sa fille, elle n'a pas vu ça venir. Personne n'a vu venir ça. Non, tu sais, bino ba voice o ezali awa o ba paye koloba. Mais na nyonso wana oloba ka ke Nzamba pesa JB makasi. Parce que ça mutu ba bazo blâmer trop. Kialekisi allié trop boy msu balobi de moi za ko se servir na ndako na ye botika no mutu alila mwana na ye peut-être so bo sale ba reproche bo sale ngwa ta peut-être plus tard mais pas maintenant quelque part pe na ko comprendre ce qui ba komo otalo na misu moko boy il faut plus que so ba disposition komi bomba c'est très important. Nos sincères condoléances à maman Nicole, à JB Piana. Nzambe moka yebi pourquoi eloko wana esalemi bongo. Coïncidence ezala raté. Parce que liwa ya moto ezala ba demande basali ezala Nzambe moto asali mais soki Nzambe pas permettre eloko te komaka te. Na otela bino bolanda. Nga nozonga esuste me bino bolanda. Matanga loba na ma chérie loba eza mama Nzambe ya mama Nzambe eza mokana Nzambe Nzambe ndi mtebi mama nyonso ebeke na mwa o mati kangi mikro papa masansa mama sango bokanga mikro mais façon ndenge bato bamemeli likambo oyo ekomi o kote mosusu bapage mosusu eji balie mwana na ye ken pia nalobaki yango eboye na boye mais na minute o jiba aza choqué mama Nicole aza na choc bato baoyaka na liane ndako moko na sala boye ya pe ba moment te na tanga matanga to partager mawa to lobela likambo mawa to nga to yeba aseka accident ndenge ni mais comme na liana ye papa chéri kuta wanga na nsimu wana eza mamu na bango kala tango azaire pe ya lelo te na bango kala si ba bomisa mwana na pas na ndako JB akina so ayeki na yaka na ndako JB adresse matanga yango yo adresse matanga yango wana bosa capture bato boza na besoin bokekuna adresse matanga eza wana bosa ba capture bato ya YouTube bosa ba capture adresse eza wana voilà loba na ma chérie Vanessa loba yango moni ba biokitisaka bato moni boya na makambo tofana ndako moko ezaka mpona koevite ba famille baza vraiment na kati ya famille bayoka pa ke non intango baka tofanda boyeba kaka eza motu kingani esala bien te après matanga bosepela nao te boya mpenza bango na komata somo motu mwa amati alingi abanda kaka koloba makambo tofanda ndako moko jibe kuta boya mwana hm kitisa eka na ndenge ya bien. Merci Vanessa, merci. Achama kitisa okende pasi mosusu avespita bakitisa ete fo batikaka bango wana basilisa ape bazuma sasi na Nicole aza na choc ana choc makasi oyoka mpe bandeko neta mosusu afani baotala live o boza no na miyoka na mona na YouTube nde boyoka nga bien te boza no na miyoka na oyoka neti mami na oka penance boza ya muke bandeko nga mona miyoka c'est bon na miyoka
Donc voilà, c'est bon. Bandeko boza besoin boke matanga adresse yango wana na affiché. Donc voilà, bosa ba capture. La dit maman c'est bon le bel okuta. Merci Vanessa, merci beaucoup. Oui Malusuna, merci Vanessa. Oyebi mama omanko na Kinshasa wa kufela bana mibale mukolo moko na bamabiki na accident bakena lancé osomba bakapa so bakwanga. Oyeba yango nayebi. Wana famille na ngai, wana famille mama Fantana, famille na ngai. Bala. Bana mibale mukolo moko wana naza mwana na oka somwa mokili. Mama wana kufela bana mibale mukolo na accident voiture. Yeah, on a fait des standing in sala. Abeta ta musique te. L'avenir, fungwa micro. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir, Hachem. Bonsoir. Nangaki naloba kaka air moko tozalaka batu eloko ekomeli jibe eza eloko ya pasi. Avant koloba toyebaka nini tozoloba tomichaka mpe na place ya baninga. Eloko ya pasi ekomeli moto akanaki te bato bazoloba ba n'importe quoi mpona nini mawa ekomi kozanga bato boye tozalaka bato tozalaka na mawa ntango likambo ekomeli moto te etika kolobaka ba n'importe quoi soki likambo ekoleli moto. Donc eloko na mateka mpona meka kopesa conseil na bao bazokomaka ba n'importe quoi bazoloba eza malamu te. Merci beaucoup. Merci. Miss B. Allô? Travailler Bakamati. Tiens, non, donc joli à l'oba. Quel joli. Donc Joël. Quel Joël? Donc Jaël, c'est vous. Mamie. Oh, dommage. Voilà la famille. Moi, na akufi. Programme yango wana na publier bino na tina TikTok na chepe na Facebook babenga na chepe na YouTube hein. Na tina TikTok na chepe na YouTube. Bosa ba capture bato boza na besoin boke matanga baza siko na salle. Bato bwana besoin bokende kuna baza siko na salle. Voilà. Moi nazali abotama le 16 décembre 1998 akufaki le 21 mars 2025. Donc moi nakufaki lobby. Akufi lobby. Lobby na 22h. Ah, akufa lobby na 22h. Donc batutaki lobby akufi pe lobby kaka. Ouais. Oh là là. Maman a eu un monde lelo na ba police. Na ndako. Ouh. Ils ont les kata maponi ba police ndeta mba elesa. Oh bango banda lobby. Ouais, il faut ba lukat. Oh là là. Parce que la sac na iti. Parce que moi na outil sport. Na sport peut-être à même qui bien compléter. Akufa banda lobby, my God. Depuis que je na butu. Hachem. On a quitté na ligne na butu le tamba ya bozwa bakor ba sécuriser place accident famille vraiment nouvelle zara lobby lelo hein et ça va bongo ma fanta son beti marale no kangi vidéo sali vidéo Béré na Marlène, Béré na vika ba beta Marlène na salle, atoka Béré na ndo. Oui, HM sali ma bête. Béré ba beta Marlène na salle. Ya na po, alors ya na salle. Bonsoir. Bongo. Peut-être na pe na bato connect. Maman ya suspect. Comment peut yo tuti motoke yo sondeli motoke na yo motoke? Hein? Et belé ma papa. Ora poto please. Ok, mais on lui aux moutons, mais on met dans l'hôpital Mbangu. C'est camion, les camions normal vraiment. Tala, papa, quand ça qui ndokite. Ah, Béré la sina BTM le solo. Moi na vanda na mama te, moi na vanda na mama te, vanda yemoko. Béré na ebiso ba ko sala enquête ici ma.
Agnès, numéro na nga yango eza affiché awa na YouTube. Ozomona numéro na nga te. Numéro na nga yango. Agnès, numéro na nga yango. Numéro na nga yango. Moi couleur en voiture ndenge tikalaka po ndenge atuti wana yeba ke voiture panzani ba morceau ekei. Ba osala keti ba kozwa ye. Ba kima ba mingi bongo. Wana ezali na Saint-Denis? Papa, na Saint-Denis te. Ezali wa? Kote bavandaka noko, kote avandaka. Vanda na Saint-Denis. Oui, pas il mère va dans son cerveau. Donc il est celui. Oh maman na azali awa na noisile Oh papa pela mutaza na poto mba doso yoka voiture tuti mutekimi. Non yara. Wala somo mtakimi sana kutoka moto. Ngai moko a nazana kazi kisina ndubana. Wala sana mona dia mutatuti kwa. Akare pena kama mpanzi aye akiti pena abenyi la police mais il y a raison. Agnès, numéro na nga yango wana. Numéro ya maman Nicole te na si ozwa numéro na nga ya WhatsApp yango na 0049 155 10 89 54 92. Zwa numéro na nga ya WhatsApp. Okomeli ngai na WhatsApp, ngai na kotindela numéro ya maman Nicole na WhatsApp na privé. Agnès, tolo balinkilari. Tolo balingala te mwana mama. Mozo comprendre nga te nde Nico. Tolo balingala eza très simple. Yo enregistré numéro na nga, okomeli nga na privé, nga na otindela numéro ya maman Nicole. Voilà. Agnès. Tout le anglais te ma chérie. Et puis quand on a émotion de moi na kufi, on comprend de. Il y a beaucoup ba hiver tant mouli les amakati. Ba ki ma penza na mataka pona confirmer biloko ba ki ma rappeler bele ba ki ma. Mama, akutu yo kuto zolo ba ngai zaki taxi mais no mo apela taxi likolo. Akima. Ba ki ma passer na yoki na ba live ici ba lo ba. Ba ki ma nde na pote ezalaka te ezalaka penza ba ki maka. J'espère qu'elle va retrouver. Mais ça dépend de côté de nous. Maman Bérin, ezaki na presse munene. Nazo ba pese so zangi na national. So utaki gym. Ba bi côté wana ba bezaka pena. Ba misusu ezaki ba pouvoir presse amitié donc c'est ça vérité ezaki ça. C'est un souci fort jeune. La pauvre. La Kitty hein. Merci Nabino Nyonso vraiment merci ma Fanta. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée, na CP na na été Marlène a stadi mama na mabene a bimisi voice na ye. Fatika system wana zo sala kana. Eza matière. Moi minde ba meteni ye ka ba zoe. Mais mama lisuna ka matière na niveau wana. Kasi ba ba benga ngo matière ya wana zomsi ndinga ironie. Ba benga ngo matière. Azo sola na mutu atunyo pe ozanani RPC keze intel apesi o confiance. Yusko na idée nyo tila ki téléphone pour recorder. Kasi on appelle ça information avec preuve que dans sol. On est parti quand on privé pour na yemo ka ko publier ngo bata réseau bazuyango et comme ici ko matière. C'est pas bien mninga ole la moine. Oui moi na mukolo boli ko na ngope maman je sais que na ngo bota ne pe msou li. Comment ça c'est de trop Marlène. Maman bonsoir papa cible. Bonsoir. Malheureusement, papa. Non, juste à ma précision par rapport à lui à côté à Koufi, parce que j'ai essayé de suivre un peu les informations. C'est vers Melun, tu vois, vers le vers Saint-Denis, la 77. Ouais, au fait, il y a non loin. Mais là, c'est marre. Comment? Melun c'est marre, non? Non, Melun tout court, Ah, Melun tout court, la 77, voilà. Oui. 77, tu vois, il y en a un magasin, mon grand frère, puis maintenant Lidl. Il y en a balabala, mon corps, on a sauf que le coup, on a le vers Saint-Denis. Voilà. Ouais. Et c'est vers là-bas. De la quartier, na yepenza quoi? Quoi, babi avant dans la Melun? Oui, avant dans la Melun. De la quartier, na ye. Wow. Papa, côté on va accident ça marche souvent ou bien? Souvent. Au fait, il y a des voix mon corps, il y en a sorti. Bato varana tendance souvent bat balula kaka na ligne continue on a pas na batonga. Voilà.
quand tu te lances là sur se tromper pendant il faut qu'il y ait aussi dans ming bagawana vitesse bien baloli kakawana dans la vérité pendant donc. Tiko papa zaki na voiture ou bien zaki na makolo, c'est ça je. Non, moi j'ai suivi les informations parce que je n'étais pas là. Oui, les informations Balobi que Abo les Kawana va expliquer lieu comme je connais bien le quartier, va expliquer lieu, je me suis rappelé que voiture est tout tirée après voiture métier. La caméra est ratée, Kotango, la caméra est ratée. Non, Kotango va caméra. Kotango va caméra et na butu ba kami molili ba lumière ba. Ah, on est comme il passe. Et moi na bandi. En plus, on a salle de sport et la musique à tena on a certainement pas de sport en musique à tena. Ah mon a une voiture en hôtel tonini yesu nangai. Déjà, papa cible, Mikolo en France à partir de 19h, Riol Nyoso Bazo Bomamwinda. Ouais, effectivement. Bah, c'est économie à courant. Papa, on peut pas retrouver, moi, je sais pas, excusez-moi, tout dans le bilobé là. Accident, c'est la des fois, moi, de Pasukaki, comment la voiture est Bukanaki. On va trouver des parents. On va trouver. Toujours. Na ba débris wana ka ya voiture. Papa manger les kitro mikolo. Toujours ben souté. Il m'a comment ça m'a tellement. Vraiment. Vraiment, j'espère que va retrouver. Oui, marque ya voiture na voiture. Mingi pona jive mpia na passe mingi tellement. C'est que na maman wana papa maman. Je vais bien connaître des dessins un peu trop là à Opemate. C'est pas bon. Pas c'est ça plus na maman papa. Maman beaucoup di bana ye moko anyo kwamina bana ye. Pas c'est ça plus ya papa. J'ai pas d'aller na kichata kuna vanda ni kuna. Ayo ka passe bien sûr mais pas c'est ça ma casse c'est ya papa et ya maman hein. Ya maman. Pas c'est ça ya maman. Banquette nyonso bakoretrouve na bango omoni baza na mituka boyebi no e choc nyonso omoni ata mutu moko akolobake na moni voiture moko boye ekimaki ti bakuta ye bato bayebiki batutaki ata place atuti ezalaki na caméra te na bakoretrouve omoni ntango bachoc esalema ata mutu moko par curiosité akoezalaki abimaki mutu na fenêtre bakoretrouve ekozwa ntango omoni oyo ya tour no la dame akimaki bazalaki vraiment na idée ya voiture te mais ntango okende makili egangaka wana na apart ça bakoretrouve kasi na vie ya accident ekozala na caméra te mais ntango azwi fuite na ba vitesse bato bakui bato oro baka tomonaki voiture moko boye telle marque ils vont finir par ya koretrouver ba caméra na ba zone mususu ya parce qu'on a lobby te tant baromona ba mon licence non de bazo expliquer keleki à telle heure ne ba retrouver qui corps parce qu'ils vont commencer un peu à remonter sur la rue ne tonton zo expliquer on va commenter nzela ekendaka na gauche bien donc bazongaki on dirait na salle de sport comme bamonaki na tenue sport basemontene oui je pense que ekozala bongo parce que nde mpasi bauteki kosala sport oui je pense que à partir ya wana nde ta mosusu enquête ou bien akozala kufaki sur place hémorragie pour choc ezalaki makasi ta mosusu na mutu baramase ya roule ye. Oui, moi na liboso, moi na jibe pia na liboso. Non, la petite elle est la ordre ce qui 6e ce qui là. Ah, 6e peu aussi comme on quand même. Non, mais oui parce que ça t'a pas gagné ça baza mikolo maman. Bana mi danyo so baza mikolo parce que ya boté bien en décembre junior a botama quelques mois avant, ba o amiba le baza kana Belgique Quentin na Yann baza mikolo. Ngai na moni na nde ba lobi na nini ke voiture va retrouver en gros brûlé ça va retrouver kasi na vie ya accident ekozala na caméra te mais ntango azwi fuite na ba vitesse bato bakui bato oro baka tomonaki voiture moko boye telle marque ils vont finir par ya koretrouver ba caméra na ba zone mususu ya parce qu'on a lobby te ntango baromona mon licence non nde bazo expliquer keleki à telle heure ne ba retrouver qui corps parce qu'ils vont commencer un peu à remonter sur la rue ne tonton zo on va commenter
nzela ekendaka na gauche bien donc bazongaki on dirait la salle de sport comme amonaki na tenue sport basemontene oui je pense que ekozala bongo parce que nde mpasi bauteki kosala sport oui je pense que à partir ya wana nde ta mosusu enquête ou bien kozala kufaki sur place hémorragie pour choc ezalaki makasi ta mosusu na mutu baramase ya roule ye oui mwana ya liboso mwana jibe pia na liboso non la ordre soki 6e soki nani 6e mpe mosika boni quand même non mais oui parce que sota bana nyonso baza mikolo mama bana mida nyonso baza mikolo parce que ye abotebi na décembre junior abotama quelques mois avant oyo mibali oyo bazalaka na belgique Quentin na Yann baza mikolo ngai namoni na nde balobi na nini ke voiture ba retrouver yango brûlé calciné donc biso torepe information biso tonanga mpe nauti komona yango bakuti yango na parke moko kaka kote ya bamelin wana calciné sikoyo il faut baremonte par numéro ya moteur comment bayebi ke eza voiture wana mais mama bakokende bakotala par bachoc inspecteur bazali nyonso Sacha nyonso bomona baotya na réseaux sociaux bondi bango te eza vrai ndenge akufi boye eza réseaux sociaux te wana eza information parce que balobi ke baretrouve voiture en calciné il faut faire très attention soki nazwi lien natindeli mama retrouver la part moko balobi te que c'est la voiture ebomi balobi une voiture a été retrouvée calcinée. Le but est que sa voiture est bombée océane. C'est ça. Non, ma commis, une voiture a été retrouvée calcinée. Mais c'est ça que je t'ai demandé parce que yo kinga itemba mo bando répondre. Na tous les jours on est là que c'est sa voiture wana. Ma commis bongo papa basali sikoyo bien. Basali lien par rapport à l'accident qui est un peu sous. Oui, allô? Merci. Alors, maman Sacha, tu peux savoir comment on allô, papa Lobanao. Allô, papa Lobanao. Akiti na comprendre. Moi, na njambe kutanga loba, moi na njambe. Akangi micro ayebi te tete. Na fongoli, moi na njambe. Oui, TikTok, bah, je vais makasi. Yo sala mindele. Mikote mama HM aza okanga mikote. Fongoli na mona ndiye mo mtaza okipe pesa. Ayebi fete kufungola mikote folo bana ya fungola miko na yeza na sewa. Akiti. Ayambi telefone. Océane sera ya Soraya na Junior c'est que Océane aza ya Soraya te aza mukolo aza leki par rapport ba mwana Junior babota mimbula moko na Junior maman yoka non pardon Soraya aza mama leki ya Soraya Océane aza leki ya Soraya na Junior piana na c'est pas le cas à un mois. Oui, mais oui, aza leki na ndenge ya mbula ndenge bazaleli. Kasi bon na souci na ngai ma prudence. Donc Soraya Junior Piana na Océane bazambula moko. Bref, Junior Piana na Océane bazambula moko. Soraya na Daïda na Abraham bazaba yaya. C'est tout. Voilà. Butika papa émission ba nyama na moni pa ya Ishwaya osala ya bambisi lelo. Non, ça y a pas poisson. Il y a la moni ya poisson à côté de ya poisson. Oui, bonsoir. Voilà, famille. Moi, nana sana fesi. Sambula mona Junior. Junior zona fesi ta. Oyo Océane il faut ça moi na yeme
ayeba na kati. Non, Océane aza au lieu d'elle. Na bandeko nazo bija okata live na osola no nande ko na telefone peneza très important. Bandeko na YouTube, je suis désolé. Na otika bato TikTok, bandeko YouTube s'il vous plaît. Tokutana tout à l'heure. Ki bana ya papa chéri bozalaki prudent na ba message oyo nazalaki kopesa makambo nake kwa ya lelo te nayebisaki bino nalobi mopepe wana ekokende tokokomisa mois de juin te mopepe oyo ndenge ezokende tokokomisa mois de juin te nalobaki eza na 2 personnes ya okese ezali mpe na mwana moko biologique ezali mpe na mwana moko biologique nalobaki mwana moko biologique mpe azali bandeko na ngai nalobaki etikali 2 personnes na 2 personnes wana mwana biologique mpe azali bandeko bokende kofuye information na ndenge na bino oyo nazali koloba bokende kofuye information na ndenge na bino na minute oyo papa chéri azongeli lisusu même système matanga ezongi lisusu bandeko na ngai matanga ezongi lisusu na nzela kotapia etauti sport na pokwa auti sport aobima na sport aokatisa na pieto po azonga ndako makolo bamonika mutuka etuti ya kui mutuka badeta babenga sami mutuka oyo bamoni on lisote donc baver sami akuti deja kufi sur place bamwana wakatisa nde na pieton me mutuka ebimeli ye mwana pieton abotami na poto bazofanda immeuble abo bavanda mama ne bazofanda yana yavanda na 4e étage mama mi na 11e na cerveau bodote mwana ana botami awa koli awa ayebi pieton mwana botami awa Océane akoli awa mwana oka auti sport ne bana bakoma ogarde bate auti sport azokatisa na pieton bamonika mutu kituti mutu kamwa deta famille ya bamoni on sauter na bafuye bacordonnier kaka sikondi na ba 12 ya babengi bayo mwana ke bamoni numéro ya mama na yende babengi mama na ye banose ke mwana kufa elobi na butu siko mère na ye nano informé papa na ye te nayebi te mpo nga nayebi te nga lokola nani biye bakabona na gonse na me bana bazali na ndako nde ya babengi bango bese na asiko ndi mutabenga losandra nyingo Océane na kufinga biye sukeli pe na lobe makambo toloko lobaki koma ya junior azape koto po junior ba okompa mabamila pe baba bakanga banjoto au protéger mwana ye azali ebeke siko pa bato bazali ba utira attention te mais ça fina kaka mutu ke tout akara bato eza passe eza passe mwana ya 20 ya mama na yaboti mwana na ye Nicole Longondo aboti mwana na ye apisi a reconnaître que mwaka mama ne ba forcer kwa yiba comme na mama o comprendre amemeli mwana jibe na 18 ans na memeli proposate mwana jibe na 18 ans na ki amemeli biloko eka ko kitekele pe nazo lenga biso pe basi tande balisiko mwana ki na liste zomona mama ko profete sa comme na église mwana na koma mama pa akoma l'église à l'église amena na Paris il fallait kokotisa bana nyonso ba prière parce que makambo ezokende mabe kade boyo lobaki bato bamona ko mtaliboma o comprendre batoma bato yo tangi bamona lo kwa liboma tasi ko pasi baki ko beta ko to ifona sa bato siko mwana akufi oui mwana mo Océane muta tuna nani mama na ye basala mama na ye mwana ye benga ye ifongi mama ye ifongi tapesa mama ne mukanda basala mama ya fona ye ifongi moi je basala mariage ya fona chef ifongi yes muta déclare mariage ekotaka na internet wana mama basipasi wa mukanda comprendre Jie fonga yebi petite ya jie fonga Nicole Longondo so benga jie fonga siko bisi jie fonga nani Océane ya kufi jie fonga uluba kufi azabele ki ya jie fonga mama na ye azalaki bato bamili bapipeti ya bajie ifongi sikoyo lokwa pazo mpere aboti esenyaki jie ifongi adeklare ko basala mariage mo mpo mama zomosaza mokanda mama na ye Nicole Longondo so bengi jie ifongi siko piso mpo jie ifongi mtayebi bango de A à Z oyebi mpe lisola mwana so bengi jie ifongi sikoyo nose jie ifongi Océane pia na mwana leki no Nicole aopeso baidentité nyonso oza numéro ya GF50 naluka ngo kasi luka ngo na nini kono benge po peso ba information po sala émission bien mais oko beta ka flash sikoyo ya muke po ba baye ba koyeba makambo avant OK merci no shokwa
Merci beaucoup, merci. Après, on va détailler pas iPhone, côté de bêtises qu'on a iPhone. Ok, merci vraiment. Ah, tu as quand même un Zambé, quand même un Zambé. Biso to aka pas nzambe. Eh, pas de accident. Non, parce qu'on a côté ba moni chauffeur. Mawato. Bana abenga okasi nasilisa nabeta biloko na bomba kini kila bomba yo za mutu bomba o comprendre. Ok. C'est bon. Kena masona jidol pay homme no lu bango lobi o comprendre. Ba lu ko kutu po gida mbombo anda lu ko. Ok. Non c'est jidol wa ba kabwana. Jidol c'est normal so oui, anda lu ko jidol so yema jidol ko bika mtasima simoyebi. Ok, oui. Donc mayeli. Merci. Eza ya kobeba na ndenga bablagi te. Naoka nanu yo mige nyema yo mige komi yo ozalaka na besoin ya kodétruire makambo nga na osala oyambaka bato otunaka bango baquestion po baloba po. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.